Coucou ma famille, mbote mbote, bonjour. Bonjour, bonsoir ma grande famille. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Vraiment, j'espère que tout va bien. Voilà, nzamba bateli azokoba na kobatela biso. Topesi nzambe wana merci oya bateli ngai, abateli yo, abateli biso et asali biso ngolu ya kosangana koyokana lisusu na mokola lelo. Totia ele devant après tokoya pona ko développer sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Dieu de bonté, Dieu d'amour, le Dieu fidèle, merci na souffle de vie. Merci l'énergie, la protection, la makasi na okola bomo na biso. Obateli bomo inanga ya ndeko mwasi papa maman. Oya kozwa Seigneur Dieu des armées le bako ya kotala ngape ya babone nanga. Merci Seigneur Dieu des armées na kobatela pe kobundela biso. To recommander moment oyo na maboko na yo sali biso. To ya lisusu pona ko partager. Tikete ngana sala instrument pamba. Ya retransmettre message na peuple na oyo kokende Seigneur Dieu des armées ko sauver pe ko sunga Seigneur Dieu des armées ba couple ebele na BBC oyo nyonso ya yote ezalani les sans effet. Gloire na yo Seigneur Dieu des armées s'est manifesté parmi nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà nzambaza malamu et oya bateli azokoba na kobatela. Papa nanga mama nanga ndeko nanga mwasi ya mobali soki vraiment lelo eza mbalano ya liboso ya kolanda video ya mama na bi vraiment na sengi na yo o s'abonner. Soki oza nouvel abonné mbalano ya liboso like vidéo et pardon s'abonner na o s'abonner na tant o s'abonner o like vidéo parce que si oyo kota la vidéo c'est parce que moni titre moko est important et titre oyo moni yango oyo kota na kati. Alors s'abonner, liker vidéo, pourquoi pas commenter et pour ça la partage. Et ceux qui ont déjà abonné, liker vraiment to like la vidéo tant to la vidéo sans que liker ils a vraiment ils a passe ils a quitté côté. Et puis et permettre na ba vidéo na biso et circuler malam maintenant tozo liker ba vidéo et zo permettre vidéo et tambola et circuler pour étaler la mapé na batou et belé c'est vraiment important et l'opena on a singa makasi beaucoup ba like na ba abonnement ezati pour na bike ba tumsusu tamsu ba lingana mo pena ko tsa ba commentaire te mais tant on liker tant on s'abonner mututé oye ba kezayo. Donc, c'est la façon de soutenir Maman Abi, de soutenir Evre Oyo, liker, s'abonner, partager, et ça est vraiment important. Merci na ba so Oyo baek na pour s'abonner na chaîne Abiso. Merci na bino nyonso Oyo pour s'abonner na yambi bino na motema mobimba na kombo na Yesu. J'espère que vous allez jamais dessus. Ah wana kati ya chaîne ya Maman Abi Oyo to bengi LBM TV, tu n'auras jamais dessus. Merci beaucoup, Nzambe Alola, Apambola Bisso. Et voilà, naye na sujet moko o eza très capital, très important, ya partager les sous na mokolo ya lelo. Ndenge biso soto yebi na Bible. Bible zo banapso na Genèse kuna ni bandeli au commencement Dieu créa l'homme et la femme et boina boye to yebi yango na batanga la Bible bien sûr voilà to yebi ndenge Bible zo ebisa biso nzamba créa ki mobali a créé mwasi asali boye et Dieu dit et Dieu boye et bo to yebi yango na ba o batanga la Bible nzambe tanga kelaki mobali akelaki mwasi tanga pesaki bango mibeko alobaki Marie aimez vos femmes. Donc, ça veut dire Marie aime ta femme. Marie aime ta femme. Donc, mobali linga mwasi na yo. Donc, ça veut dire tout le monde mobali moko et na mwasi moko. Mobali linga mwasi. Surtout, Marie aimez vos femmes. On a tout généralisé. Mais ceux qui te lobi nengen Bible loba nengen nzamba pese na mobeko pesa na mobali alinga mwasi na donc tout le monde 1 plus 1 égale 1. Donc cela veut dire mobali moko et na mwasi moko. Mobali linga mwasi na yo et femme soyez soumise. Tant que moni mibeko wana cela veut dire mobali nde fois alinga apesa bolingo makasi pa ya mwasi. Et mwasi tanga ko sentir bolingo wana makasi kati ya mobali envers ye et mwasi automatiquement elle doit être soumise envers son mari.
Donc cela veut dire que mobali oyo alingi mwasi, mobali oyo alingaka mwasi na ye, esengeli na ye avalorize mwasi wana, esengeli avalorize mwasi wana, apesa mwasi wana valeur. Parce que tant tozomona amour na kati ya mobali oyo nzambe arekomande apesi yo, esika oyo bolingo eza, esika oyo bolingo eza, considération faut ezala, valorisation il faut ezala. Donc cela veut dire mobali il faut ayebana ko valoriser mwasi na ye. Mobali il faut alinga lolenge oyo alingi mwasi na ye, il faut a valoriser ye, a respecter ye, il faut donc apesa ye goût elengi lisusu ya vivre na se na moi oyo. Donc ce qui veut dire que si j'ai autre na opoto lobela lelo eza pona ba papa. Exemple pour papa, comment valoriser ta femme? Et ou bien comment tu valorises ta femme? Parce que muto yo linga, faut valoriser kaka. Muto yo linga, faut considérer kaka. Muto yo linga, faut pesaye ba valeur na ye. Mibale belé a lelo valorisation basi na binoti. Valorisation basi na binoti. Parce que mutu oyo zo linga, tant ozo valoriser, il faut admirer. Et ozo admirer, il faut encourager. Il faut le barne maloba kitoko. Oyo ko sala ke a sentir penza ke non, elle est vraiment aimée. Ko complémenter, c'est très important aussi. C'est vraiment important pour mibale belé bosala ngoti. Tant ozo admirer moi si na yo. Tant ozo la reconnaissant envers moi si na yo. Parce que moi ça na devoir na ye tout comme bino pe mibale wana ba devoir na bino na kati ya mabala. Mais il y a des choses où moi si na tant wa saleli yo, tant wa sali. Tant o valoriser ye lisusu, o admirer ye, o pesa ye lisusu force lisusu. Faut que ça soit reconnaissant. Faut que ça soit reconnaissant vers moi si. Pour admirer moi si na maloba kitoko. Basi belé baza na mabala. Ayibi jour ba yoka na matoyi na eti. Mobali ne moko balala mbeto moko. Abimisele maloba kitoko. Akoma yo konga na novelas, na ba TikTok so pesa ya sona ya lokuta, na ba série, na ba théâtre. Ya ye moko penza ya ndako ne ya mobali na ye tamso mo jeté ayebiti. Abosa na jour ayokama. Ba papa, oyebi eza bilo mosusu osala ya mwasi no. Tamso bolia na bino na yebite. Boza na bino peta mosusu na ba possibilité belé te. Bwana bino soki na ba ndenge nini te. Mais muta otala mwasi na okalobi wawo. Yo mwasi ya ministre, o mwasi ya nani mwasi nani te. Mwasi ka ya mutuka simple ka ya yo. Pwani. Po mwasi wana au vivre na ben ya bolingo. Mwasi wana au vivre na kati ya bolingo. Au savourer bolingo, au savourer considération, au savourer respect, au savourer valorisation, au savourer tout. Et yango nde sala mwasi ana taka brilla kaka. Et yango wana nde ko sala mwasi wana za bongo. Est-ce que liko nango bakisa lisusu côté mbetu pe lisusu makambutu OK. Donc cela veut dire que un mariage épanoui pour cette femme-là. Azo vivre un mariage moko épanoui. Pourquoi ne pas valoriser ta femme? Moi si oyo moko vanyeta musu bozwi tan ki chéri ki fiancé, ya ba moi, ya ba zan, ya ba mbula, ya ba nini na yebitenga. Et après yo moko tu t'es convaincu toi-même en fait, on s'est convaincre. Obi non, c'est vraiment une femme on a pour partager na reste à vie nanga. Mais une fois à la maison, moi si on a retrouvé sous ma valeur ou anati.
Malgré alliance, alliance oui, et l'accent en Angela que cette femme-là, elle est occupée. Alliance, et l'accent en Angela que azan moi si abattu, et puis ça rappelle moi Valère. Mais Valère en gros, ils ont un échantillon, yemoko, à vivre en moti. Na kati libala, Valère wana vivre en moti ezate. Na misu tamsu ya ba camarade na ya ba entourage na ebité wapi. Valère wana ezate, moi si wana vivre en moti. Elle qui s'akututi pour na nini mobali a valoriser moi si na été siko où est cet amour là o nzamba recommandaki na yo Marie aime siko yo mobali abongo oroser la soumission à pas moi ça parce que moi si anengana aza blessé intérieurement. Une femme qui est blessée, elle a une blessure intérieure. Et ça passe, c'est quoi bénir sa soumission. On a encouragé la mais non, telle c'est une réalité. Une fois qu'on a dit qu'on faire vivre un paradis sur terre, au moins, moi, ça a béni, c'est là où on soya dans le quartier. Au moins, on a béni ça au quartier. Pourquoi? Parce qu'elle se sent valorisée. Elle se sent valorisée par son nom. Mobala admira Kaye, Mobala respecta Kaye. Parce que ce total amour n'a respect et marchera des pères. Pourtant, ma vision aimer. Donc, quand tu aimes, automatiquement, tu dois respecter aussi. Donc, quand tu aimes, tu dois respecter aussi. Donc, l'amour et le respect, ils ont marché des pères. Parce que ton oiseau dit moi aussi, femme, soyez soumise. Bolingo, côté au respect. Vous comprenez? Mais na yo mutu oyo za na bolingo, il faut oser la peine à respect wana. Pour sans respect, o lo ba ke bolingo za. Parce que même mutu balinga kaye, ba reproche kaye avec amour. Ba reproche kaye avec amour. Ba reproche kaye vraiment avec amour, avec considération. Pour ceux qui ont mutu balié, o respecter ozo considérer ozo valoriser na miso abatu na miso voix même ya bana obino mi balé boboti oyo opesa yango ozanan moi ça zana moi ba posa maloba kitoko. Ah, tu es la meilleure femme du monde. En tout cas na zana sengozana moi si lokola yo de temps à autre bokova na moi si boye moi ça pesi au conseil papa encourager pese lui sous force wana ya que prochainement oye lié pe dossier boy oye lié pe projet abimisi maele le nyonso atie na mesa parce que tu le toujours que une femme c'est la tête moi so azana mutu orsel ngo pe pa ya mutu azana mutu orsel ngo pe pa ya mutu o ya monika so considérer azo valoriser. Tant que tu as reçu ça, moi, si nous pouvons, que finga moi, si nous pouvons humilier, moi, si nous pouvons bailler zoba, azama elité, ayaka na projeté, ayaka na conseillé, na ninité. Maintenant, toi, en tant que son mari, en tant qu'homme, oyo azana devoir yako aimer, tu te comportes comment envers elle? Est-ce que moi, si on a retrouvé ma considération, est-ce que moi, si on a la valoriser? Parce que mibali ebele bakanisaka que tant mabali mwasi atie alliance amoni ke loko basi baluka yango na basi baluka ka alliance te alliance ezaka nango eloko emona na miso ya bato po bamona ke azokipe aza déjà ya bato elle a déjà que c'est une femme, c'est une dame, c'est une dame, voilà. Mais si on a kati ça rappelle la besoin ya ba valeur ebele ba bleu ebele ba considération et tout ba bleu en soi. Mais si on a besoin et pas na yo mobali na ye azongo pas na mobali na ye valorise ta femme parce que même na nature soki totali na se na moyo eza na bilo ebele oyo mwasi asalaka ta mosusu mobali asalaka te to akokosala ngo te
c'est pas parce que vous êtes incapable, vous êtes incapable, non. C'est parce que nzamba tia établissa mutu na oyaye. Mais ce qu'on surtout bito tala na ki boy. To pe ça peut-être mobali sala bablo sous au moins ça sala en kokate. Donc pour dire que moi ça dans la force moko boy. O ezaka kati na yo eza ministère en Nzambe. Ozala célibataire. Oza yo moko na kati ndako. Oyebi ndako na ntango ezalaka ntango ndenge ezalaka plutôt ntango ozalaka célibataire. Une fois que mwasi wana aya na ndako babonheur nini o mwasi wana mema, biloko nini o bavide nini o mwasi wana akombla na kati ya vie na yo, na kati ya ndako na yo. Alors cette femme là a mérité ba respect, a mérité qu'on valorise, a mérité qu'on admire, a mérité qu'on encourage, a mérité qu'on remercie, qu'on la reconnaissant envers eux, a mérité tout wana. Et na bino pe ba mama faut qu'on yeba. Vidéo est en CA on a tout ça là avant oh. Donc na lobby ya ba mama mais ko loba pe ya ba papa. Donc ça veut dire bo sangisi na mutazu par na ye. De par là bon mona ke libala et a goût makasi. Pe et a pasité a facile. Eh c'est que quand bino faut bomiye bakaka. Bomiye bakaka. Boye ba nini boko sa. Muta ye ba rôle na ye. Il faut valoriser moi sinayo. Faut valoriser ba défaut na ye, ba erreur na ye. Eza binomi balé na kata chambre. Parce que eza ba blanc sous son takoko bomba, mais il y a des choses où eza impossible, eza automatique en fait. Pendant que vous avez une fiançaille, tu peux être chérie, on remarque que déjà moi ben erreur na ye moko, on remarque que déjà moi ben défaut na ye, et c'est quoi que ma qualité na ye peut être dominante qui ne sala qui que osa convaincu ya bimisa mbongo na yo ko bale ko tia ye na ndako. Alors une fois à la maison, si vous remarquez que ba défaut wana o ya ye comme ça le kole bimaso makasi par rapport à avant, aidez tout simplement. Parce que dans mon kindi toza bo attend que ba na nzambe tolinga toujours bolamu et dominer ma vie. Ce que tant vous appelez mutu, vous savez il y a des erreurs mususu, tant mususu yo moko na mutu bomiye ba te que ah oui ça ba erreur na oui ça ba défaut na tant mususu yo moko miye ba te. Mais la personne avec qui tu es abandonné bisayo que non, oui ça erreur, oui ça défaut, oui ça boé. Faut faire un effort de changer, d'améliorer. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait. Mais tant yosko ozana mutu wana, osala mona ndenge moko boya ko dévaloriser sous davantage. Il y a quoi enfoncer les sources d'avantage. Au sungaete. Même si tu veux, même si on me reprocher, reproche-la avec amour. Tant on vous reprocher, on vous admirer na. Autant laisser nos nenga za meilleure femme du monde. Parce qu'à risquer nos nzoto nae, à risquer vie nae, pour nos beauté lo pana, pour nos ça et le progéniture, génération. Tala na ba biloko wana nyonso, ba sacrifice wana nyonso, ba biloko wana nyonso. Donc yango nde ko zo miso sima, et na ba biloko susu oyo moko yebi ta mo vivre na mwasi na. Mais ce que pourquoi ka elo moi mokie et sans que dévaloriser mwasi na yo, au sambu ça et to po sale na ba biloko mo na miso abatu. Mais non franchement, mais non. Bato o bazan kati ya libala. Ba lo kwa muto alati chaussette eza otoboka. Ayebi ke chaussette nanga oyo na seku na musapi na kati eza otoboka. Mais libanda griffe nango loko eza Nike. Tika na tombola griffe na tombola chaussette nanga doba mona beauté ya chaussette nanga likolo. Mais na kati kuna eza otoboka. C'est moi qui gère. Ngamona gérer musapi ona ka ndeza libanda mo yo toboka na ngamona gérer on aime de non ça na tina obamba ngo bien obongisa ona sabo libali ya bon. Mais ce qui yo komo bimsa bo soto muninga libanda pona ko dévaloriser, ce n'est pas la peine.
parce que libala eza amour na respect. Amour na respect. Et na kati amour bolingo eza na babilo na ebele oyo marchara nango. Tango bolingo biloko wana eza te, c'est que bolingo pe eza te. Parce que mutu jamais akoki koaccepter avanda apartager reste à vie ne mobimba na mutu oyo alinga te na mutu apia ekanda esimba te. Avanda kaka na mutu oyo bayokanaka bamarchara de pe bapena même morale. Boza même morale à 100% te parce que boza bato bauti na deux familles différentes. Mais toujours au andomo na ka biloko mo écoute alisabino. Parce que boza na kati ya monde na considération, respect, tout wana. Boyeba ni malamu. Mais ceux qui m'ont causé se sentir dévalorisé. Comment valoriser sa femme? Comment valoriser sa femme? Valoriser na maloba kitoko. Berer na ye, talisa yango avec amour. Yebisa epe lakisa ke oza wana po kozala toujours wana po na soutenir ye dans les bons moments et dans les mauvais. Na mabe wana kosunga ye ko orienter ye. Parce que tant que vous sont à moi si, vous orienté dans nzela malamu et en même temps vous investir katinaye pour éviter que lobby et sa fierté na bino paye à bana o bino bobota. Mais moi si azan na valeur té devant batu mi so mobile na devant batu famille na yo kutu kolobate. Oza mobile oza na famille mais ti baleki o baza na sima na yo ba baleki na yo, cela veut dire yo aya na bango lokwa yo aya na bango moi sino pas aya na bango, peu importe âge à moi sino. Ah oui c'est ça. Mais ce que tant yo zo ke no ba mabe ya moi sino pas ba camarade na yo pas baleki na yo na famille na voit même na famille moi si yemo yo rasi famille to za be famille na so ba yeba ba rien na bisote ba yeba mo meto botama kuna to uta kuna ti to botama kuna to uta kuna bayebi biso bien makasi. Siko ba otalela pe yo en tant que homme, en tant que chef, tango juillet au salisi ko ndeni. Pona babiloko to pe ba caractère, ba comportement mabe o ba bayebelaki. Mais à chaque fois yo kenda ko pe sa rapport, à chaque fois yo kenda ko humilier, à chaque fois yo kenda ko exposer. Siko devoir les ana ozena neti nanya salro parce que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Quand il a quitté chez vous, moi c'est pas quitté par la bango. Donc ça veut dire tant vous s'attacher binomi balé na makambo ko eza malamu, vous se compléter, vous se multiplier, vous se complémenter. Donc nyoso tu wana. Les autres choses comme on dit ba devoir rebelle na kati ya libala moi si quand des fois ça. Mais tant ba bengi mobali homme avec achamuneni eliko nango bibelobi asa chef ya ndako attaque chef devoir eza nini elo nini oyo sala ka pe ko sala parce que quoi investir kati na moi c'est ça kati que on investir au PC mbongo kenda sala oui ça fait partie aussi mais quoi investir sous na tout moralement physiquement c'est très important. Mais oh papa belé faut pas sala raté ba ko sala raté bazo négliger basi na bango ndako o bango mo babala mais ya malamu ezaka kokikolo ba mabe na bango libanda bo sota moi sino nyoso sopa na réseaux sociaux o sopa libanda o sopa na balaba ba mona mosna le kalata la manzo ba mona ke mobimba ti na kati donc eloroté pour la nini po yo moko exposer libanda. Vraiment mibali bo valoriser basi na bino. Yeba ko valoriser moi sino ko linga ye, yeba ko admirer ye, yeba ko complémenter moi si na yo. Tango osala mamba malamu, tango aza kitoko, tango misali kitoko po na yo, tango mingengisi po na yo, tango abongisi ndako na bino, tango entretenir ndako azui soin ya ndako ya chambre, babiloko wana nyonso nde moi si alinga. Ndo mona mwasi ka komani ka koyaka munene aseka ne kaka donc ata lieti ata lia melima ya lali ata lia lipa na nguba lali abike bonheur alibana de yango o nyonso eza betape eleka mais tant que na vivra bonheur alibala je suis épanouie dans mon mariage. C'est très important et tout dépend de vous
papa. Nous sommes dépendants de la bino, parce que c'est vous le chef. Quand tu aimes, il faut valoriser, il faut respecter, il faut complémenter, il faut admirer, il faut être reconnaissant. C'est vraiment important. Dans ce message, il faut que papa belé, na mabote belé, et nzamba lola, oza maté na besoin de lokumu. Si vous avez lelo abonné à Sikambano à Liboso, s'abonner, commenter, liker, partager, posant à te pour liker vidéo, liker vraiment vidéo, commenter, partager, s'abonner et nganabino. Donc, prochainement pour le numéro à Sika. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.